Beauté na bande nyonso tu ya Pongania Media, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne, c'est la chaîne de nous tous. Bande nyonso tu oyo boza ko liker, bande nyonso boza ko partager, bande nyonso boza ko s'abonner. To pesi bino, merci. Longonya na bino pour 100 bino to ko avancer te. C'est votre chaîne oyo bon na makambo ya kitoko pona et sepelisa bino na banda kuna bino. Merci na bande ko nyonso tu oyo baza ko commenter ba video na biso, ndeko nyonso tu azolanda biso, tia commentaire na yo, pesa ba suggestion na yo, pesa ba critique na yo ekoite biso bon to avancer malamu. Lelo tokolakisa bino bisika ebele, tokolakisa bino na route ya Sekoma, tokolakisa bino bon route ya Elengesa, tokolakisa bino route ya Kikwiti, ba place pena ebele, bisika ebele oyo lelo bokosepela na video ya lelo na yango. Bobo sanate ko like, bobo sanate ko partage et pourquoi pas ko commenter vidéo na bino. Lelo tolakisa bino lolenge nini chef de l'État, le président Félix Tshisekedi Tshilombo azana vision kitoko ya kotonga mboka, botala bisika nini azali bongo kotonga mboka, botala bisika nini misala eza kosalema, bisika nini misala eza kokoba. Bokotala ba place pene belé et pourquoi pas boyoka bongo ba commentaire ya population o baza ko sepela la misala wana tolada. Awa tozali na kati ya commune ya Kimbanseke na quartier Salongo. Pour la référence tozali esika babengi Sekoma. Baninga na biso bakouta na Congo, ba Congo to Congo central, ezaki passe kobima na kati tozali na milieu ya périmètre maraîcher, production légumière osala ozele sakisha sa mobimba to ba tukwa na kotambula na cité tozali awa Salongo, kuna tozali na Bakwanga, tozali na Tsumwa bwanyo sokobima ezaki passe to kokene misala to mutoze na passe ya maladie komemela ba centre de santé développé ya njili to wapi passe kotambula to keleka na makolo to na passe midi kwa na kotambula pe kobimisa biloko oyo ya biso. Difficultés à les pour au moins ce jour to comme na elanga facilité moi muke ezali mais les to comme kana pluie mais au comme ka moto peut-être ezali difficile pour nous comme ba transport comme ka pêcher pour les cas. Toebi ya solo été o etali la route na cadre ya social balabala santé oyo minazungi na balabala yango emema développement, c'est-à-dire esika oyo bazaki na kokota atete to kota facilement to kobimisa biso population to kotambula to kemisala biso population to ko faire évacuer biloko to komona pe ba camion zo bima na ba carrière komema bazelo ba sable et ko pesa pe mosala na biso ba privé pe kotambula bongo na bongo nde e faciliter biso pour na mobilité ya biso population. Développement ya nzela oyo ya liboso parce que soki nzela sili mitu ke kotambola bato bamemaka bakoli na banini ya bande baza komemela bakoma na facilité ya kombe et ensuite pe mingi oyo babandona ba bisika ya kotonga ekotonga ba biloko ebele tozangi ba biloko ebele na koto parce que vie sociale totale kama makambo me koli ezebele koto mitu ke zolongwa na passe donc tango dele kosila ekozane seko makasi ekoramener biloko kolia ebele pe ezali tronçon nzela oyo titi Congo central. Donc c'est on a vu ça que vraiment et c'est on a makasi pas tobi que kolio tozoluka o ezape source ya nzela o ko tombola na pe ya biso ya kati ya milieu o pe ba milieu musu pe ko sepia.
Toza juste na commune ya Kisensu justement na Pentecôte na pembeni ya pont oyo ya Nzezaland na route ya de la paix oyo bazosala nzela parce qu'il y a eu plein de personnes oyo banyoka makasi pendant longtemps mpona nzela oyo awa na pont Nzeza difficulté tozalaki nango énorme a ezalaki toujours basé na pont oyo ezalaki déjà amorti inondation donc ezalaki na difficulté makasi ntango mbula soki ebeti ya pas moyen de traverser de l'autre rive tozalaki toujours komema mosusu bato na makolo bameme na mokongo bakatisi yo awa population amoni mpasi makasi parce que nzela ezalaki te surtout esika oyo eza mpenza impraticable ma oleka eza te soki moto lebeti développement oyo ekomema d'abord ye moko leta nana oza consommateur aoza plutôt bénéficiaire na nzela oyo makasi mpo transco société ya transport bakoya koexploite nzela bafere bakokota oyo ezaki hôtel de ville akoka mpe kozwa bataxe na ye ndenge toyoka ndenge to bandeko na biso bacommune baza na bavoi afalte ndenge bazwaka mpo commune ya Kisensu azala l'échec toyebi yango bien matière à fiscalité, hôtel de ville. Mais ndenge papa Jantini Ngobila ndenge ozosesa nzela sachez très bien que eloko malamu ekebakisa malisusu na ndenge bafiscalité ekomelaka yo kuna mpona commune ya Kisensu. Premièrement, ceux qui nzela esili développement ekota tomona mpe na bato mosusu bakowotisa babureautique eza mpe mpona vie sociale mpona koencadre bagene mouvement eza ebele baplace commerciale eza vraiment principal donc makambo vraiment eochange na makambo ebele mouvement echange ekoapporte vraiment makambo ebele oyo voit même ata développement ya motu mpe na moyen de transport pour permettre à que les places de déplacement sont très rapides. Vous-même, si vous avez des marchandises, vous avez la facilité, il y a et qui sont vous-même le support. C'est déjà vraiment le développement qu'on a vu sur et ça a raté des années, mais le tout le monde ils ont vraiment quand même c'est un makasi pour la vie. Développement makasi parce que nzela oyo ekenati Gilles Brasserie. Kuna basala babilanga bayaka na biloko oyo bakende koliaka na centre ville ekofacilite bato bakende mpe kimwenza na bamboka eza pembeni mosika desi. En tout cas nzela oyo ma développement makasi
parce que babiloko oyo koto eza te basupermarché baboutique ya minene voire même baentreprise parce que liboso kuna toza na balemba yembo kuna eza na baentreprise oyo ifale ezali maintenant suite ya nzela ezala mwa mpasi maintenant soki basali nzela oyo en tout cas voire baentreprise ya minene ekotongoma kuna balemba yembo kuna na makati ekoma makasi nzela oyo. Je remercie à Liboso, le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vraiment nzambe apambola na tango yo ya ndimi parce que talisi ke naza mwana mboka mwana lopango parce que on nous dans le pango dit papa tiki za na souci à lopango ya katani et puis qu'on continue de remercier les gouverneurs de la ville. Puis gouvernement mobimba oyo babipesi pona na tango oyo. Et ensuite, on a la bande de connexion, on a dit que nous allons se donner corps et âme pour l'évolution de la haut. D'abord, le président de la République, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En plus de ça, le premier ministre et Nakobos a été gouverneur de la ville, Jantini Ngobi. Nakobos a été. En tout cas, merci Belé. Na mboka Fati Beton en tout cas ndenge raisonné na bana kisens pona asala bango nzela oyo en tout cas na mboka en tout cas ngone ebele na mpona biso ville ya Kinshasa Jacqueline Ngobila parce que dans nzela oyo tali maitali na ye za route moko secondaire en tout cas ngone na bakona mboka nyonso oyo ba raisonné basala nzela oyo ya kisens kaka ndenge na lobake bafololo ebele tobwakaka bakonzi na ndenge bandimi kopesa biso accès tozwa mpe eloko ndenge tozelaka kalakala donc baflere pena tobwaki ebele mpa bakonzi donc ebakisa bino lisusu bosenga makasi ya kotala kisenso makasi mpo kisenso aza lokola centre ya batraverse ya développement kofungola kokima bambouteillage partout mpo so tozwi ndenge boza na campus bazokita baka kobima boye po bapo matete yango ekwa lo réseau ya boye. Tant que tout le monde a déjà que Banzelo c'est que faut maman ils ont un plus ma casse c'est ma casse pour la mission pour la licence on a rebombé la mine va voir la mine sur la 2020. Oui, vraiment merci mingi na chef de l'état na gouvernement congolais na musala bazo sala kopé s'appelle sous gouverneur de la ville de la province de Kinshasa papa na biso Jantini Ngobila Mbaka et ça vraiment bien. Topesi merci na président pe na gouverneur Jantini Ngobila na ndenge bazo likanisi ya obomisa so nzela oyo.
lokola tolingaka bino mingi nde tobakisi bino susu mwa ndambo image mokie ya continuité to avancement ya misala ya route oyo elengesa oyo ekobana elengesa ekobima ntina baipasi donc euta elengesa ntango ekoma na mishonde courbe eyebongo aveni mosoni lokola tolingaka bino mingi tobakisi bino mosu mwa ndambo ya image oyo ya route elengesa oyo eketi baipasi tolanda. Pera, papa. Pera.